yo peda maboko brique. Vous comprenez, PD ya elongi salité, PD ba produit, PD sola bicarbonate na ba ail. Vous comprenez, yo mwana mwasi. Au komi dans niveau kocha mèche ya rouge na mutu, mama soso. Vous comprenez, mama soso. Vous comprenez, choko na mèche ya rouge et symbiote. Vous comprenez, vivité, beauté te kitoko te kitoko nini. Moi c'est longi bambuma bongo sola produit. Ma peka mwindu zonga ta photo non ya âge de 10 ans. Tout le monde a couleur oyo zalaka nango. Bango ko te mais yende azaku nangate. Osoka ba yende azaku nangate, elle n'a même pas de niveau parce que moi si faut alotanga, tu sais écrire. Yegel. À ça l'émission caméra vraiment zo filmer abanda ko komelanga ta 4 phrases na français. Ba annonce. Akomara annonce. Annonce. Akomara ta ba annonce. Autant la écriture. Yo raté même na études primaires. Maternelle autant raté. Christian Newman, aux un grand navire. Mobile la salité, au bien attendez ba soigner en soute noté. Moi si na yo bulandumba. Cheli ya salité yo mon Christian Newman, wana famille ya elo côté na loba na yo. Christian Newman, tela moi ce ko linga na vie na yo. Moi c'est criminel. Yo moi naza mongol. Moi en Afrique d'ici de temps raté. Oyebi attendez ba sombela moi na tali papa te. Vous comprendre, grande sœur no aboko la moi na mbongo ya Kindumba en Afrique du Sud. Grande sœur no mongol ki zengi zoba. Ayebi attendez ba late ke lambate. Sur la mamba site, ce total mamba site c'est 001. Donc tous en number 1 mukonja bas. Il y a 001 blague télé là sur le biso marambeat. Victoria Télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV. Donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi. Total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida bilele na ndenga ilusa Victoria certa amen. Votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue déjà dans votre émission Micro Libre avec moi, Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise, la giga de la presse congolaise. Et bien l'actualité oblige Lelo. Nazo Yambelabino, René Abiri, les Mandela de la presse congolaise. Na kombo azumi kolo yemoko parce que tu es qui a René Abiri Mokondi, mais Lelo bakamuto échangé. Merci beaucoup au boss de cette chaîne Congo Victoria, JB Kumaluta, le vrai pétrolier Nakata Dallas. C'est aussi merci à Pi Yambemba qui est derrière cette caméra. Merci à l'homme du milieu, Dani Mouyenge depuis France. Donc l'homme du milieu, Dani Mouyenge. Encore une fois, salutations à l'homme de Dieu, l'évangéliste Edo depuis Finlande. Je suis avec René Abiri, Tomekapé Kosola. Actualité. Équipe nationale et Panzani. Nakati nango ba vérité cachée to yebaka te comme kobima. To ba baka to ba sangani boye so ba mbesimi te ba ko panzana. Alors so muninga touché muninga mama kasi ba vérité ko kobima. Alors lelo René Abi asala sane ba mission mais lelo ba vérité musu o boyo kana mte lelo e ma an émission. René Abi bonjour. Ouais, bonjour Nayo. Moi c'est Kitoko. Au ça l'émission no bien avec impact dans idéologie parce que il faut qu'on loba parce que trop c'est trop ba yuma balingi ba kanisonzire bazo loba bien mais ba loba bien té yuma dit arrête va dormir monsieur voilà. Tu ne chantes pas bien candidat malheureux voilà Nazalia oh ba non bien yuma dit tu ne chantes pas bien candidat malheureux wana keyo ebiet Tony oui Rasson Tony faux chanteur un villageois aye alinga sala le roi sope ndenge nini candidat malheureux zobeta musique à bien té parce que biso na la team wata to beta rende musique à bien musique à vérité musique qui zo permettre bana meke ba se retrouver puis musique ya éducation où ils ko éduquer masse musique au sentir que ba amoureux na ba amoureux dessus bazo se retrouver pe na kati donc musique eza ko sangisa ko panza te ba musique ba loyenge te oh nini te
ya ba musique ya ba Augustine te oui betande ba musique moko vraiment sentir que Augustine Denzemba Augustine o kama ngamoto nazala qui ensoleillé aujourd'hui chambre tout en noir à cause de ton amour kapajika vous comprenez na boaki ah mama makasi nde na mère voilà ba lobby équipe nationale eza ya kopanzana ba raison mutu mtando ko évoquer mais s'il faut pena abira le ba vraie raison o esali ke bozaki lisanga mais lelo bozo ya kopanzana eza pe ba raison ni kabole bino bon ndenge zawana premièrement c'est la haute trahison beaucoup zala na mutu bino bo boulon dire mutu ngo za bien mais po balobaka eloko epanzaka eloko moto apanzaka bato azalaka mpe kaka na kati ya bato mutu mabe azaka mutu mabe ozo comprendre mwana ana vraiment ye Jaël vraiment ya kotelema maboye na TV pa banda koloba ozo comprendre azala na atambutelaka mutu otamboli partout nga rena biri na tamboli partout te nazalaki na bananyo te ozo comprendre otamboli na ba Jaël na ba Gloria Olangi go Gloria mabe songi or vrai songi des andeyo nga na comprendre lelo que non yana batu mususu na vie balaka na bango mabete mais soki akomi mabe nde pona batu ozo Gloria raison mais Gloria lelo mais Gloria Olangi aza na raison ofinga ka mame mili na muta kendaka po babwaki la Gloria Olangi maladi zalaka nani Gloria Olangi autakobela nani akendaka kotia kisi yana to nani apesaka ba privilège wana nani facilitaka opération wana ozo comprendre mukolo na yebaka makambo wana na fanda boye na lela yebaka Jaël oh mama tala moni ba fille musu na internet to mona ba mbelo la ba fille ba teka molimo nazo pe ki sotika koya na butu yakaka na moyi ozo comprendre depuis guerre et bandi nazo biso je t'assure ba esprit ezoya malgré ba esprit ezoya bazokuta na pe na le lion de la tribu de Juda Jésus-Christ de Nazareth parce que soto abana nzambe bulo oyo biso to tika omoni bulo o so koteleli yango kisi muta kisi akoluka opeka na ndenge paka ba kisi akusimba yo ozo mais so simba no kisi tata muta koteli ba kisi akotika la ko arriver te ya kozwa yo ozo comprendre petu wana za mutema mabe na ndenga osakana te. Côté les cabouets des choses au monde ils ont reflété, elle donne l'image de son cœur, de ce qui est dans son cœur. Comment une fille qui a une facilité d'insulter les parents d'autrui à qui tu ne connais pas au bazar niveau que les même parents na yo. Yeba parents ne basalani na mboko. Qui est son père? Père na yeba nyuab. Maman, talanga rena bire na bota mino na famille pasité. Nazala rapé muta pasité, nazala mandi en pété. Oso comprendre nga malelo rena biri soki ke problème eye avant batubaya avant ba fan baya famille nanga egotele momona make non le sénateur Bertin Mapaka le premier noir à participer à la Sénat belge yoka niveau parce que nga famille nanga batu batanga oso comprendre alinga na bota na yeto na lingana na yepo kota na famille politique nango gel mtalinga bolingana mais olinga na lingana o mobali wana PD wana balinga pe dans sala na ye leketu te ngana tangi kombo te wa PD wana atambolaka bien te yo mwana mobali komola ta chemise ofongola chemise tina mutolo. Est-ce que les gens ont besoin de voir ça? Mais to ka peke no as alinga yo pe bo kushene yo boyaka na yo mais embrassanga ndenge bino bolobaka bakanga Gladys nga pe no bimisa pe vérité ozo comprendre akanga nga pe 3 jours na kati ndako wana pona bimana ye na boya leketu mais te ngana otanga kombo te ozo comprendre ba comprendre mais fois de dommage nga embrassanga na loboko. So la poto to ala na poto maman na ngai ceux qui ont embrassé mwana ou excité na sentiment ça déjà infraction ozo comprendre ozo excité mutu même na colère mais tu m'as excité dans les sentiments ozo comprendre yo ma pédé au mobile de ce simbinga yo pédé maboko brique ozo comprendre pédé ya elongi salité pédé ba produit pédé sola bicarbonate na ba ail ozo comprendre yo mwana mwasi o komi dans niveau kocha mèche ya rouge na mutu mama soso. Oso comprendre maman soso oso comprendre choko na mèche rouge et symbiote oso comprendre vivité beauté te kitoko te moi te kitoko nini moi c'est longi bambuma bongo sur la produit ma peka mwindu zonga ta photo non ya âge ya 10 ans to mona couleur oyo zalaka na oso comprendre to mona couleur oyo zalaka na yo botama na famille pembe grande sœur non na no mutu na choko muta Passi a souffrir en Afrique du Sud. Elle a quoi elle? Quand on n'a pas fini belle famille. Te yoka. Moni Christian Newman wana. Ya ko télé mananga te. Omoni nga na mo bali. Vous comprenez? Son abimi na moi si ACP là.
ozo comprendre nalinga kobima na basite po na yebi ndenge nzoto nanga ezali ozo comprendre po so na bimi na mwasi kotingama nga na yo tia trouble pamba na foyer nanga et pourtant nalinga mwasi nanga makasi na ndenge osana te jamais na ko trahir mwasi nanga ozo comprendre Christian Newman ayebi nde basokola raté na kabele Christian Newman kaleso o na pesa yo olata kaleso o na pesa mwasi nanga yelanga ba benga oni ba carton ya ba 12 ba douzaine wana yelanga ya ba kaleso ba boxer ponga lata mingi ba boxer ozo comprendre toi te le rôle ba tantine Fanny ba musicien te biso orchestre so mobimba ba garçon ba télémara bien so musicien ma télémi yo ka te so musicien so yemba na podium oyo kama ke non musicien so yemba o siti mobile la télémi héritier au tanabe so taliebe mona ke o sentir aisance ya artiste et musicien la musique c'est vraiment héritier au tanabe ozo comprendre ce qui fait la différence et alors ce que tali bien yo nani Christian Newman na kabela kaleson ozo na kabela kaleson ndeni babunda na mwana mwasi wana Jaël akate kaleson nga na ya na kabola bitumba na pesa Christian Newman kaleson ya ba boxer a tout na pe biri kaleson kitoko makasi bwende ni na biri ya nde nazabe kabela ngata mibale na bakse ile sou mibale 3 kaleson Christian Newman aux un grand avis mobile ya salité oyebi atende ba soignera nzoto note mwasi na yo bulandumba Cheli ya salité yo mon Christian Newman wana famille ya eloko te na oloba na yo Christian Newman tala moi soko linga na vie na yo moi criminel ayebi nde basimba arme po mikolo na ko motambola ne kenge ozo comprendre ayebi nde basimba arme ke ba na vie so problème na mo so simba arme za mabe na vie ozo comprendre lelo nde bolanda nga boye soki boboyo kiko Rena Biri mbasu o Rena Biri babwakele maladi o Rena Biri akufi eza mwana mwasi wana akotaka ndako nganga ben oui akotaka ndako nganga tenga na akota ndako nganga pona ke luka ozwa Lydia te mama ozwa likolo ya bokilo no kena pesa nganga te mama wana sego za mobali moze incapable omoninga na capable na mobali et puis na mwana bandal monde naza so no bina lata propre na lata ma propre ya bien ya danger ozo comprendre na lata bien na liaka bien so no bina linga mwasi tout ono linga na linga azala na alliance te azala taza na zemi ya 9 mois so no bina linga e na linga e naza incapable te ata so no bina linga mama mukolo ya 80 ans na olinga na okenda kwa border wala malédiction te yoka te question lobi nanga ke no to ke no cheba na otali sonde ba capacité nanga ozo comprendre na otali sonde ba capacité nanga naza incapable te yolinga mwasi nde tozala na bango wana tu mwana mwasi nini onga da na bordai kati na bango tona nde naza olingo to ba guna bango te bazande bango nde baza baguna ngate bango ko to te me yende aza guna ngate yende azaguna ngate elle n'a même pas de niveau parce que moi s'il faut zalotanga tu sais écrire yegel à ça l'émission caméra vraiment zo filmer abanda ko komela ngata 4 phrases na français annonce akomara annonce akomara ta ba annonce otala na écriture yo raté même na études primaires maternelle otanga te. Tu es un connard. Comme on finga na bana, bo finga mwana Jaël, mo te ba bien. Yoka, mo ninga Rena Biri. Poka non na botité na vie nanga. Mais so na boti mwana, au sentir que mwana vraiment l'enfant qui marche bien, l'enfant qui parle bien, l'enfant a autant appé bien na békola danger ndenga papa neno na tengi non na békola danger. Ozo comme no lingana tsa et puis na bomba mwana ngati no laksa mwana nga man écran ba bomona noter le petit fils de René Abiri ozo comprendre parce que nga mwana nga liboso za la mwana mbali ozo comprendre parce que nga mo sous l'aîné de la famille ozo comprendre yo mwana za mongol mwana na Afrique d'ici de tanga raté oyebi atande ba sombela mwana tali papa te ozo comprendre grande sœur no aboko la mwana na mbongo ya Kindumba na Afrique du Sud grande sœur non mongol qui zengi zoba ayebi atande balate ke lambate grand yende azanga parfum botiko balolelanga maram ndenge tozano bo sentir que je suis mauvais ngana terre parfum Yves Rocher 100 mg madame fais attention tala na la moi ça la na poto ozo na la na moi ça la na poto blagité ozo comprendre na la na moi ça la na poto nga moko pe na bandeko ebele na poto baza ba mikonzi na Europe ozo comprendre na Congo ape ba mikonzi pe baza
natsaka munoko na tina natsaka mbanga na tina. Voilà. Rena Biri que batu bazolo ba petro ingratitude. Rena Biri yo zaki no ka jeunesse simple jeunesse oyebana na potote so lelo ba yebi na poto c'est grâce à Karine Mokonzi. Mais lelo comment finga Karine Tika zonga na sima. Avant na yebana na Karine Mokonzi. La baronne na pesi mbote sika zali avant na yebana na ye. Na travaillé déjà na ba doyoué. Yoka na ba bisika na bana na ba Congo mokili na ba pasha ba chaîne na beta be émission ba danger na ba les Nazaréens na leka na yebana ka nga déjà. Na yebani na pe na yebana kaka. Cette fois-ci na pesi merci à trop na grâce mbizi la sexy. Moto asali ke Rena Biri ayebana encore mokili mobimba. Monde entier parce que grâce mbizi aza international. Yanga c'est l'émission kumisa yo. Au moins grâce mbizi la sexy aza fille moko bonne. Tala kaka na boaka keka na émission ka ko boaka. Ozo comprendre mais ba héros yé. Ozo comprendre mais yana ba tumsusu ba na ba Europe wana héros ba non na ba franc congolais non na ba poche. Ozo comprendre aibi non de ba betara kayute il faut banda ko luka non ezoy non temps ebele. Ozo comprendre grâce mbizi la sexy na pese mbote sika zali ana zemi et puis grâce mbizi ya botaka. Ozo comprendre ye Jaël ye soki ya solo aza mwasi ya tembe azwa zemi abota ngana nzima ye. Azana mwana asa bota déjà. Abota wapi? Jaël. Abota déjà kasi abota après koti ménopause. Wana za punition ya Nzambe. Omoni ye ateka na eteo ateka ba trompe te. Nzambe ndesko apese punition. Abima na mbwa ya Roger Ngano. Abima na mbwa vraiment très cher internaute. Azana rage ngwana bomoni soka zo loba na TV azwaka ba palpite eza rage. Ozo comprendre yo mwana mwasi mobimba ozo mela masanga ditongo posala minga non sala émission na melini omelo temps oza poser kutu mais tala siko ye fa banda ko mela nano ba bofort yo mwasi mobimba mela ka ba bofort mobali nini yango zanga soni nga mwasi na ngai binde ba mela masanga te mwasi na nga za fille ya vitrine te mwasi na nga c'est une femme qui se respecte famille na mobimba ozo comprendre kutu ngande ka mutuka ke famille moi si nanga vraiment balimbisa ngai. Et puis que ba analyse na bino oyo Sam Kaza da sele on ba analyse parce que amoni ba guerre eleki trop ayeko loba pena na kati na ba vérité msa bimisi pena oyo et c'est pe mokili somo. Omoni Sam Kaza di ave nanga. Ozo comprendre mais eloko sali trop c'est trop. Ba kanga ba otako kange awawa ayibe moto batu. Ozo comprendre muyibi grand muyibi ba moto Sam Kaza di wana tambola ka butu. Mutu mbaso ke na ndaku na 15 heures kuta zalaka attaquer opération bakanga ya balekise na Molière mais tala na ba journaliste seigneur surtout ya Congo mobimba otozali à part ka ba pasteur ndeko ka pasteur bakanga ke hotel na mwana na femme mariée mais na biso ba journaliste a pesa biso sonya makasi na mboka oyoyo Sam Kaza di balekise ti na Molière eza vraiment loko mo asoni ozo comprendre ti le lombonga bata ya moto wana siko yo yiba moto te o signera décharge ya refuta mbonga moto ndeni au foot ba manti na nini ndeni ozo comprendre il faut pesa ba merci à trois bino bat bakanga ba bimisara bolakisaka ben gratitude yo analyse nini yo ke ko sala formation journalistique nini oyo oyebi na mboka oyo okende ko sala lango analyse pas tu es refit as un journaliste ce qui a lobby oui nous avons la liberté de l'expression c'est ce que les gens oublient cette fois-ci il faut ce qu'on a loba na ndenge ce que mutu zo fonctionner ozo comprendre quand on parle d'un état de droit c'est-à-dire que nous sommes, il y a la liberté de l'expression. On se comprendre. Ce qui est na poto, tu vas télémater na TV pour parler de chantage pour na Macron ou pour na Donald Trump. Parce que lui, il est qui pour baloba na été. Ce qui a sali mabe. Wera za parfait. Moi c'est wera za parfait. Moi c'est wera terre ali loba nzambe. Ye moko yebi li loba o zo loba na kata Bible que non donc ayebi liloba oyo ezoloba na Bible ke non te toza ba parfait ozo comprendre ye moi c'est wera ateyaka ozo comprendre mais il y a solo vraiment maman pasteur nga na motiver yo peut-être ba Bible ezanga yo ozo comprendre peut-être fond ya rosa l'église tonini ezanga avec ce que j'ai avec le P que j'ai na ndimi na koma nanga partenaire ya église ya Sylvie Mampata Ozambo kasi évangile balobi il faut évangile bandana nous na kati ya Jérusalem donc ndenga zana il faut évangile bandana ko bandana na kati ya ndaku na ye abandana nous côté ya basankara babongola mitema ateya weranson atika koyemba musique profane akoma serviteur de Dieu na pesa félicitations ya trop na ve na ngai nani Dakumuda
ozo comprendre fa yoka sonité dakumunda ye wana lelo serviteur de Dieu otchela batu loboko fe merci beaucoup le to pesa merci na mama Anne Kalambai na pasteur Roque Tumba Chepela ba pasteur osoti bato bazalaki ba bongo livrement motema solo mais yo na entourage na muta bongo li motema te ezali reproche ozo comprendre ye moko civilement patesi kazali afanda ba comprendre ka lobité a mwana oyo abiri alobi makambu ya solo ozo comprendre il faut banana côté ya batu et alors c'est là tokangi parenthèse wana et alors c'est vraiment étrange dans la famille d'avoir quelqu'un qui prie Dieu au milieu des profanes. Ça n'a pas de sens. Au milieu des occultistes, au milieu des gens qui sacrifient les gens pour la réussite de leur musique. Mais héritez pas sacrifier. Héritez pas sacrifier. Biso sacrifice. Mais on sacrifiera. Héritez pas sacrifier. Héritier Watanabe assemble la ramakasi. Héritier Watanabe vraiment c'est un homme de la problème. Problème. Parce que azun nyamakolo bakaya yo pacho refi ba yo René Abiré a poupola bino vraiment au moins la quête à la somme mais quand on kolobelango non. Voilà, te Nyamakor a l'autre côté. Ozo comprendre Nyamakor lui c'est un zobar, c'est un bololé, c'est un macaque. Ozo comprendre Nyamakor eza ya sida na yo azwa o tendresse di binga yebi. O comprendre so tembe botu na tendresse atira tendresse. Te abima na camarade ya tendresse di binga zala na sida. Tendresse a fâché les makase ebisa lobi ah Nyamakor comment quoi arriver ti na ba niveau oyo. Ozo comprendre tendresse a gazai na ndengo saranate. Ozo comprendre ye Nyamakor lui leki. Lui il a quoi à prouver. Bakange non na prison Nyamakor ana famille te. Nyamakor ana mutoko telete. Ozo comprendre Nyamakor il n'a personne dans sa vie. Ana poité. Azap Nyamakor a poité we ralingazo était pas à comment porter parole. Biso non la team wata ameme la bisoni. A portani. Et bon il a portani na la team. Nga marambebele maintenant ça non ça la musalati. Nga kalate ba voyage héritier Watanabe ba marambebele kalate. Mais ba lo héritier ndinga bon abazuda ma itanga mona trahison la ba Jaël la ba Nyamakor akope ko bangelo pe le ba bir na lingi pe pembe na ngal souté. Na bir c'est le petit frère propre de héritier Watanabe. Là je vous l'ai dit. Donc orchestre c'est biso famille. Donc ya biso jamais na quoi abandonner orchestre na biso pona kende ba loyenge et simbati. Voilà. Si on dit que Maram nous c'est les candidats Karine place à Zakuna Boé. N'entend pas la vidéo. À ça bengue dans le téléphone. Ah maman enterrer les morts. Enterrer les morts. Karine a commis mort. Te nabitika ba kombwana pardon. Au boxier. Tika ba kombwana tout nanga masolo grâce mbizi muto tambola na auditete. Muto tambola na ba voiture chère. Tout nanga masolo grâce mbizi ana palais, ana mikanda ba document tout normal. Yo. Baza vraiment branché. Là je vois Henri Modogo na Canada. Je vois tout le monde. Oyo baza branché banata la biso na lingi bino na mingi Eva l'amour à cause na Paris batnos na linga bino vraiment mingi vote comme vraiment na suka ya émission moi un mot par rapport à bakamuno stwana ya janvier mokonzi yone so bokuta bokubune bosani te nga sona na batu ba handicapé te nako répondre handicapé te muto matoi ba kata ozo mbana ko répondre te wana mpuku fina ya sans actualité. Voilà, remerciement de partout et puis numéro à contact. Voilà, plus 243 82 030 88 80. Merci à Willy Mouchen, le véritable code mondial. Pourquoi pas dire un très grand merci à Tendai Maboko Bank. Merci beaucoup donc à Kishinga Pemba, le roi de Konfufu. Merci à toi Cornelia Dussi, Givenchy, Paola Schengen, Kilo Londres, Monso Zambazo, Tankokela. Merci beaucoup à Trona Bana Bandal, tout. Au Balinga René Abir avec Impact Nédologie. Merci. Voilà. Donc, on est qui René Abiri, il fallait qu'il kaka aloba pour que ezala vraiment bien. Merci beaucoup à Pia Mbemba, Oyazali Sima caméra. Merci beaucoup. Merci au boss de cette chaîne JB Koumalouta, le vrai pétrolier Nakate Dallas, Henri Modogo na Canada, l'homme du milieu Dani Mouyenge, donc depuis François et puis à l'homme de Dieu, l'évangéliste Edo depuis Finlande. C'était Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. On se retrouve déjà prochainement quand on a une émission pour que vous soyez là. Et d'ici là, portez-vous bien et bye bye. Sur la site, c'est totalement ma site, c'est 001. Donc tous en number 1, Mukonjabas, il y a 001. Blague télé, là sur le Libiso Marambéad. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa siga, il y a maman non na ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo.
po tozwa news à lelo ayeli biso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi totala Victoria TV ya bino sida bilela confirmer nana koboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana po bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bank tous ensemble sida bilela na ndenga ilusa Victoria certa amen.